Oui, bonjour, bonjour, peuple congolais, peuple zaïrois. Le sako, bisikanyos bozwami. Il y a Idi Bolombo, défi international, il y a peuple mokonzi. Voilà. Et sengo, il y a kosolo abino lisosolelo, na leki liboso na bino, pour na kubenga bino, pour vous inviter en grand nombre, s'il vous plaît. C'est samedi, 6 janvier 2024. Biso tout, tokutana na porte de Namur. Otobengaka Matongé, na kati ya Bruxelles. À partir de 13h, 13h30, tous à la biso sowana pour la marche oyo bandeko nyonso ba organiser oyo komema biso tina place Luxembourg. Place Luxembourg ezali non loin na ambassade ya République à démocratiser du Congo. To bengi sibino pona nini? To bengi sibino po na kolakisa bino que toko liberaka jamais mboka na biso au main des occupants rwando-ougandais et leurs accompagnateurs, donc Félix Chilolo, Bamboso, Bahati Lukwabo, Jean-Pierre Bemba, toko liberaka jamais mboka na biso na ba élection. Binomo bomoni bo vivre yango, bomoni be élection wana, ou tozobenga érection, tozobenga braquage électoral, tozobenga hold-up électoral, mais il y a niveau moko ke esalama na mtena mokili. Ou bato bazako tambola na ba urne na maboko, na ba machine à voter na maboko, ba député moko ya union sacrée bazana ko tambola na maboko, ba policier, tout le monde bazako voter na bandako. Une élection très humiliante et salama na mtena mokili. Pourquoi? Parce que Félix veut s'éterniser au pouvoir. Avant Nakagawana. Sikoyo a commis un petit dictateur. Yangona ba dekonangai to bengi bino ensemble to tambola à partir ya Port de Namur, c'est-à-dire na Matongé, tina place Luxembourg. Samedi oyo bozangate tozala ébélé pour dire non à toutes ces aventures, à tous ces crimes organisés, perpétrés dans Mboka na biso. Il y a ba viol, il y a ba crime du sang, il y a ko bomaka batu, il y a ba crime, il y a nzala, il y a famine, parce qu'il y a un peu de crime. Tout le monde a bandé qu'on a besoin de kufa partout. Alors, nous devons, avec cette marche, à travers cette marche, donner une forte impulsion na bandé qu'on a besoin surtout Oya Kinshasa pour qu'il se réveille, pour qu'il n'abandonne pas. Parce qu'il n'y a qu'une seule solution, l'unique, c'est de faire une grande révolution, tous azimuts, pour nous benga na Félix Chilolo, na famille naie politique, na famille naie biologique, parce que c'est eux le prédateur. Na muto avana na kingakati. Ou abengaka ye Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Toye ba ko benga na barwande nyonso ba Rubero ba Brugera ba Janet Kanambe et les autres là ko benga na bango na mboka wana. C'est l'unique solution bande ko ngai ya ngwana to beleli bino boya ebele. Merci beaucoup to kutana boya to exprimer mécontentement na biso
ba désarroi na biso ingeta ingeta ingeta. On est ensemble, merci beaucoup. Nzamba pambola bino.